pardon Jackson Bala mwana na bino mama bosalaka ndeza na maternité douleur ateza makasi eumeli mwana tanga bota mara tobenga eka boga tobenga eka tosepela kana mwana en tout cas nazo profiter pour ensenga pardon par rapport à temps otozui bino na esika oyo pour na robanda manifestation la biso en tout cas so boko manifester sengo pour na laksa ke bondimi pardon ya Jackson Bala et ça bien vraiment merci beaucoup à maman en tout cas je profite également pour demander ces pardons à tout le monde merci pour votre patience merci pour ces temps merci pour avoir accepté d'attendre malgré les caprices qui nous est parvenu indépendamment de notre volonté vous avez compris il y avait les intempéries la pluie les matins et aussi la technique qui nous a un peu compliqué ceci dit on va commencer avec ces programmes de ce soir avec la fondation Congo Tozala na bolingo na ebi ke biso yo sonde tozabo etwa na bolingo to laksaka bolingo na biso en tout cas merci et maman de la fondation Congo Tozala na bolingo programme eza moulaïté tozali na animation awa toti comme on a déjà groupe Hawaii musique torozala susuna Figolas qui suis-je et aussi torozala na Kintweni ndinga ya mbote barozala awa également maman Nathalie yenda kofongolela biso programme na nzembo moko ya nzambe et puis toroza susuna spectacle ya ballet chicotte seulement pour na osala bino plaisir par rapport à présence na bino esika oyo avant toute chose tozo déjà kobanda programme na biso ya poko alelo je salue déjà la présence de tous les invités ici sur place particulièrement je m'adresse à l'honorable Cédric Kabangou, Jojo Kabangou, également Maman Jolie qui n'est pas encore avec nous ici, mais qui sera déjà avec nous. Je n'oublie pas également Archange Zegou de la cellule de communication RJCO. C'est un plaisir d'être avec nous. Nous invitons déjà Maman Nathalie sur ces podiums à Fongola déjà, journée d'Abisso et Alelo, Nathalie Mavinga, Bolanda Nzembu Moko, le temps que va inviter Abisso, Bafanda pour que tout démarrer les sous sur un programme à Poko Alelo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu as lu? Zupena moto, mopangana mopanzina yo, mongana bikae, oh beta make fimbo ponambai, ekoti ya zupena moto, mopangana mopanzina yo, mongana bikae, oh fimbo na mokongo na yo, sete na maboko na yo, osusu na makolo yo, mongana bikae, ai elele, oh oh oh, ai elele. Zupena moto, mopangana mopanzina yo, mongana bikae, oh beta make fimbo ponangai, ekoti ya zupena moto, mopangana mopanzina yo, mongana bikae, oh fimbo na mokongo na yo, sete na maboko na yo, osusu na makolo yo, mongana bikae, ai yelele, oh yelele, oh yelele.
yase oyo babo yakio onimaki kopesa bomo nanga botona bikowe alana kulosoma wae bomba gologota mwae onimaki kopesa bomo botenga na bikowe tala yakina mokilo yase oyo babo yakio onimaki kopesa bomo nanga botona bikowe alana kulosoma wae bomba gologota mwae onimaki kopesa bomo botenga ina bikowe ai Mbalami Balé avec la sœur Nathalie Topesi merci Nanzambe par rapport à circonstances si alelo déjà ya otozo banda elongo la bino bazo signaler que président Jackson aza déjà na biso awa azo kota déjà nazo senga pe na groupe Figolas qui suis-je bazala déjà prêt pour na koyambela biso président Jackson à tout seigneur tout honneur dit ton son boko telema pour na royambaka président Jackson et au salanga bien makasi wana mwana na bino mwana ya ba maman ya bino mwana aza déjà na bino awa l'accompagnement ya musique baza awa to yamba le président de la fondation Congo Tozala na Bolingo. Le président de la fondation Congo Tozala na Bolingo, à tout seigneur, tout honneur. En tout cas, merci Mingi na bonheur bopesi na occasion il y a sortie officielle oyo moi na sabotama mais le long de moi na zobima libanda président Jackson merci beaucoup okope mamoukie parce que le parcours est trop long toyebi kebi tumbeza makasi obundi pe olongi c'est vraiment à féliciter. Nous invitons le groupe Figolas s'ils sont avec nous déjà pour un petit moment de musique, le temps pour nous que le président Jackson puisse se reposer et on va le recevoir sur ces plateaux. Avant que le groupe s'apprête, je vais rappeler les programmes de ce soir. Vous avez
avez déjà assisté à l'entrée triomphale. J'ai dit triomphale parce que c'est un vainqueur, c'est un combattant. Il a convaincu le président Jackson Mbala qui est avec nous ici. Vous avez assisté à l'entrée et également il y aura les invités qui vont nous rejoindre, particulièrement l'honorable Cédric Kabangu, Jojo Kambangu, également Mama Jolita qui vont nous rejoindre ici. Après ces moments, la prestation des artistes, il y aura le discours du président Jackson Mbala. Et enfin, ça sera la fin de ce programme. Le groupe Figolas. On va suivre ce morceau du groupe Figolas. Le temps pour nous de recevoir le président Jackson Mbala. Okay. Kofia ina mobali kitoko alata kitoko na katsalanga bisika kotombola yalobaka te jasi elekaye elakisumo satuwara nzambe eyala Sandela kakolo ya salisanga ngape na salisa bato po etinda mabongo na bokili eya se tongo kongai ojenia pesa makana ok alali Kofia ina mobali kitoko alata kitoko na katsalanga botika kotongo yalobaka te jatieleka olele abakisi bosatu mwana nzambe eyala mabeti na malero bosambelaka nkolo yasalisanga ngape nasalisa bato po etinda mabongo na bokili oya se atomoko ngai asalelanga lokumu je celui qui me kisi pasi pe ma publicité abisi mangombe yangangenga mosala baboti bapondelanga nasala po ezali likabo ya nzambe Chantal, cordon un peu de bonheur la sinipuna Ali merci pour la papa de Tito balobi te voté Lacha balobi awa eza sortie officielle ya Congo tozala bolingo topetela bango maboko mpona initiative aboye s'il vous plaît Kofia ina yokana no malako deliko ya kopesa yo yokana no lide ya Fredi Movati ya koloba yokana no malako Gilles Makanda kopesa esengo na yo ezala esengo ya sita musampai otango mokili esalemaka moto moko te azalaka le premier na mokili oyo ya se motanaka kumbai bananga lemae bazobongisa tepo bazobongisa pedal bazobongisa nano tozobongisa yasha lobela kaka makambo ya papa ya pese ingénieur pesa bango numéro ya papa lobela touche makambo ya papa alobi tosala mpona bolingo président Mbala aprodise pour Jackson Mbala cordon Chantal
Lidea, Freddy Movati Ankoloba Yokana no Malabo, Gilles Makanda Kopesa Esengo na Yokezala, Esengo ya Sita Musampai Otango Mokile Salemanga Moto Mokoti Ankale Preme Na Mokili Oyo Yase Motana Kabumbai Sami Wadido Merci de ce peuple. Nanako kagelanga la viwana Atabasengi mbongo Nako futale Moteme kominde kotukisanga mingi Yende sekizambe ya tindaki Ponanga Esanga bezina bokili basala feti Mamobola na yebi mokolo bakozwa te Kasi yawe yebi pasi ya moko na moko Bidikino andi pesanga bongo na koma lokola Roger Mayema Wapisara Sero Yasha yeba Neli moni mwana ngabo mwana Aibisaki ngaboye topoka bwana nte Moye bimi mama Moye bimi papa ili mama Danyaka Alex Sambino Kwali kame tute kutsabaka chuba tumatu kapika Mama laria Bona bika Neli moni mwana ngabo mwana Ebisaki ngaboye tokoka bwana nte Erike Kenzo Staloma sikini toka bwana nte Alenka Dima effet de musique à la baguette la millionnaire Neli moni mwana ngabo mwana Papi Kenzo força musique à Perondo Massi Sami Wadido Maboke makolo joto dideko na didi Nesapena dida kese na dima koleka Mama Maboke makolo joto dideko na didi Nesapena koronanga na dima koleka Sande katiri tawomanga Sande Genera Omanga motema na yo lokola bake Si La tanga na loketo Yaya Oye Merci beaucoup. Merci Merci. Merci J'ai bango quand même dans Moussala Bito. Ça quand même bien. Bamingongo boye bo sepelité. Ah bon, bon sepelité bango tie vraiment mais moi ma boko et ça la bien pour les encourager. Merci beaucoup. Ça c'est le groupe Figolas qui suis-je. Ne ba otiko yembe la biso kozongi sa biso susu na bamingongo toyoka yoka déjà kala. Déjà nazo invité lisusu groupe Hawaii baya lisusu bakopela nzembu moko. Le temps pour nous président à s'apprêter pour na ko matela biso et puis déjà bazo signaler biso arrivé ya maman Jolika yé bazo ya déjà ko rejoindre biso awa groupe Hawaii s'il vous plaît so bokoko zala quand même attends parce que tu vas courir derrière le temps tu vas assister après juste prestation oyo na discours il y a président Jackson Bala. Merci en tout cas pour votre patience. Merci ma maman pour na bolingo boza na pour na biso et ça la bien parce que c'est au nom Balobi Nata Mukonko les Zamunda Azaliawa Maître Cédric Chibangu P Azaliawa Ewina Mabelelo Zamunda Nata Mukonko les Merci beaucoup, merci. Sous vos applaudissements, Sotoro Yambande Konabiso Cédric Kabangu déjà. Azokote Labiso, ça c'est la délégation de l'honorable Cédric Kabangu. Maître Cédric Kabangu. Maître Cédric Kabangu.
Cédric Kabango. C'est l'arrivée. Ah ouais. Maître Cédric. Ah ouais. Maître Cédric. Merci beaucoup pour la correction. C'est un ingénieur. Il est conseiller en matière d'infrastructure à la présidence. Saluons la présence. Il y a ingénieur Cédric Kabango. L'ingénieur Cédric Kabango. Parce que c'est aussi grâce à lui que nous sommes ici. Merci beaucoup, honorable, pour la présence. Merci à toute la délégation. C'est l'arrivée de l'ingénieur Cédric Kabango qui va nous rejoindre sur ces lieux. Sous vos applaudissements, moi, maman, moi, Milano. Merci beaucoup, merci. En attendant qu'il fait son entrée, groupe Hawaii déjà Bazo et Melabiso. Chez président Tchelo et esika bajene basanganaka président Tchelo yoka voyage oningi kosalaka boye voyage yakotika moto na susi voyage ozoswa na kati ya motema kokosoleke Figoye, oningi kosalaka boye yokotika moto na susi ozoswa na kati ya motema kokosoleke Champion Koda Tuona meje kalose Nenge yazangaki Elsipano Kakapuna voyage Marie-France échoue Azangaka Deyage Kakapuna voyage Tuona Roger Kayolwe Mosastina Nahanga Kadiko ya mama Botayo Pepo eko mata Masuwa eko cholae Sihe Mutema Maua Loboko eko pepa boyade Watire ya complice Papa Saïdie Masusu bako kendeke voyage ya makambo Président Tchelo wako kendeke voyage ya kelasi Masusu bako kendeke voyage ya bafere Christian Olema wako kendeke voyage mama DJ Kake mama ngaleli Masusu bako kendeke voyage ya bafere Président Tchelo wako kendeke voyage ya kelasi Kasi yokotika se susi moko na motema ya moto Ale maindo jipe matula paka Voyage Onenia kosala kaboye Yokotika moto na susi Voyage Ozosana kati ya motema Okita bonanya kokonsole Naima sava Amia lemia Yesika mataka kufa bino boko yebaka te Susi ya voyage
nakoki kotina moto ino amisala mabe ngai François Mobeni nakomaki malere kaka mpona voyage Jean-Paul Ngambe atako swi mosusu ye kobosana mirete Fabrice ngana lela bana Londres babsanize boma famille royale jipe matona mpaka ya mere double Stevinon sasa kolila mama chéri moi nalela kofu kumalanda nalela Stevino limoyo nalela President Chelo nalinga President Chelo nalinga Merci beaucoup, j'espère que ma maman va se retrouver. Namoni esali moi bien quoi. Oh ba maman, namoni maboko, baningani esali bien. Merci beaucoup au groupe Hawaii pour vous faire vivre Bisolisu Subambia Sabaseri wan esali bien. On va continuer avec ce programme. Nous saluons, comme je le disais tantôt, la présence de l'ingénieur Cédric Kabagou qui est ici avec nous. Merci pour avoir honoré le président Jackson Bala par votre présence. C'est vraiment encourageant. Je ne sais pas si Maman Godet est prête pour le mot de circonstance. Elle peut déjà avancer pour qu'on continue avec ces programmes avant de recevoir le président de la Fondation Jackson Bala. Pendant ce temps, on est en train également d'attendre le signal du protocole de Maman Jolie pour nous signaler si elle est déjà ici avec nous ou pas. On va d'abord écouter ces mots de circonstance avec Maman Godet qui est secrétaire de la Fondation Congo Tozala na Bolingo. Merci, mot de circonstance, très cher membres, distingués invités, son excellence et honorable candidat à la députée nationale, provinciale et communale.
nous venons à ce jour de ces commémorations officielles de la sortie de notre organisation nommée Fondation Congo Tozala Bolingo, dirigée par le président Jackson Bala. Nous vous rappelons que cette journée restera d'un souvenir marquant pour un élan de conquérir les cœurs des Congolais et Congolaises par les actions sociales en vue d'accomplir sa mission qui lui est dévolue. Votre présence est une marque de considération et votre soutien sera un moyen d'accompagnement aux besoins de la population et souffrance. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse Fondation Congo Tozala Bolingo. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour ces mots. Maboko quand même, va signaler Bilonenge Fondation et Banda. Lelo Fondation et Bimisi Moutou, bébé Abimi Libanda. Bobo Monae, malgré Moyoka déjà maquillé la bébé Soko Lelananda pour que Fondation Congo Tozala Bolingo existaka. En tout cas, par rapport à ces mots, nous profitons également pour dire félicitations au président de cette fondation Congo Tozala Bolingo, le président Jackson Bala. Je signale également que Mama Jolie Bachia, moi Simon Katina Mibali, Paza déjà Nabisu Awa, Soboko Betelepe Maboko par rapport à la présence de Samia. Mesdames et messieurs, on va continuer avec ces programmes. C'est une journée inoubliable, journée Moko Oeti Kalipe Kotika Laraka Namite Malabiso, sortie officielle de la Fondation Congo Tozala na Bolingo. Slogan Aimons-nous vivants. Totiro Mona Ye Moko Kolo Fondation Tangakoti Ayami ba maman na ye Bolingo na ye na ba maman. En tout cas, wana na kota ngote parce que c'est difficile à déterminer. Voilà pourquoi nazo signaler ba maman que nazo benga siko na podium oyo mwana na bino. Donc bébé na bino oya bimi libanda ndesko mutazo mata awa na ozela siko boya mbaye ndenge bino moko bobongisaki. C'est la présence du président Jackson Bala que nous invitons sur ce podium. Il va annoncer la circonstance la circonstance de ce soir. Vous comprenez que c'est la sortie officielle de la fondation. Voilà pourquoi nous invitons le président Jackson Bala. Les combattants, il faut le dire que c'est un homme fort. Mobali, il y a Solo, Elomé, il y a Bundaka la Poïsamo. En tout cas, prenez cette foule à son âge. En tout cas, il mérite plus que ça. Félicitations, président. En tout cas, vous avez tout notre soutien. Merci beaucoup pour ce moment. Les bateaux pour la journée, la sortie officielle. En tout cas, ils sont là pour la Koyo Kayo. Merci, président. Merci, Seigneur. Fondation Congo Tozala Bolingo, viva! Fondation Congo Tozala Bolingo, viva! Nazoyo Kabinote. Fondation Congo Tozala. Nazozo Bino Minute Belete. Tout d'abord, pour nous bandana, nous avons remercié Monto Oya Pesinga Pema, na Monto Oya Pesinga Makangisi. Laissez les Zambi Oya Lola Kela Mokili Namai. Nazo Bangate, Nazo Lengate. Ezaba misusu balobi alobaki mingi me asali mpiaka. Oui, nanjimi nasali. Mais journée ya lelo esala nyinyi. Ngana lobaki ke un jour na kobeta na pante. Tobeti te ou bien tobeti? Na lobi tobeti ou bien tobeti te? Na histoire batu ba pesta na pante. Tozali ou bien tozate? Toye ou bien toyete? Je vous confirme. Fondation, il y a terre
Gilles Jaune eyete fondation ya Mata du Congo central eyete fondation ya Mbujimai eyete par rapport ya keno to se atandaki te na mbula mbula eza foti ya nani mbula eza foti ya nani. Merci beaucoup. Nazo kendena oyo nécessaire. Tout d'abord, nazo remercier nano. Na muntu oyo asali lelo manifestation ye salima. Muntu oyo asali pona carnaval ye salima. Mais c'est Cédric Kabangu, Marcré Moulili, Marcré Nyoso, okoki kotelema na babetela yo ata maboko. Merci beaucoup papa. Merci. Yami Balé, Balandier, Epa, Papa Nabiso, Jojo Kabanga, Papa Okotele Mamake et tout. Yami Satou, moi si, merci papa. Moi si, on a benga kake, femme courageuse. Moi si oyo, abanga ke lokote atambula. Laissez-les conseillers nangai oya loba Jackson ata mbuleye ata mbongeye kobanga lokote mais sala oya eza nécessaire joli bashia okotele malikolo pesa baningani bo. Vraiment merci beaucoup maman fanda maman nangai nazokende na oyo eza très nécessaire boyeba biso toza fondation Congo tozala bolingo et bandi depuis 2013 où to bandi kosunga ba mama veuve na bana bitike na kati ya kosunga na biso to bandaki ko raisonner to sunga ka kopesa liputa te to sunga kaka pona kopesa ya kolia te mais to sunga pona ba mama basala misala to sunga pona ba mama bayeba pe bayokola koyeba valeur na bango côté ya ba veuve tozola kisa bango koloba te ke na za veuve négligé parce que mzamba sala moko akende mususu asala nyinyi atikala soki moko akei liboso yeba ke yo pe okosala nyinyi. Alors tozo senga na batu nyonso pembeni na bandeko nanga basunginga oyo lelo basalinga fierté point onatelema na kati ya pante kenzamba lola apesa bino makasi bokende liboso. Na présenté déjà batou na kobosa na te ba ba yeko pesa ngai honneur nazo présenter ceux qui me c'est ange archange à côté les mabobete la ye maboko. Merci beaucoup. Hier à Wuti ville après motoyo na combat ya fondation asunga kapé nazo tala papa na ngai oyo na lobaka keno aza côté na nga soki ngai te nazoyeba te ndenge nini tout comité tout bato na nga nyonso botelema babetela bino maboko. Merci beaucoup mpona mosala bosali. Alors mpona kokende mbangu te napesi pie bino bamama mbote na bino bomibetela maboko. Tokende lombangu nakobenga papa Jojo ayena nuboyoki quelques minutes pona tobenga papa Cédric Kabangu oyo boyebi ke tobunji komba oyo pona tokoma lelo. Papa Jojo soki okoya bobeta maboko bobeta maboko vraiment. Merci. Papa nanga okozala na mo atamoko ya koyebisa bandeko na yo atozo mona bango bien te. Po ba misusu baza ya kokufa misu place wana. Ba misusu baza ba handicapé. Na kozala na mo ya suka oyo na koyebisa bino. Alors na lingi kaka olo baka momoko pona to ya mbata mutoyo abemi biso nyonso sikoyi. Mo epa na yo.
Ba mama ya Congo tosala bolingo viva. Viva. Topesi bino mbote ebele na ndenge bo permettre biso to ya kosangana na bino lelo na terrain ya Panté. Koya na biso ya lelo ezali kotalisa signe ya amour oyo tozali nango epa na bino na sortie officielle oyo eza na mokolo ya lelo ya 10e anniversaire. Eza boye te po ngonga na biso mpe esi ebelemi na yango tokosenga na oyo asali ete tomeka kosanga na biso awa nyonso oyo atalaki alobi ngai mpe naza mwana ya Kongo tozala na bolingo nakoki kotika 10e anniversaire oyo eleka boye te esengeli na ngai nazala naya koparticipe mpona kotalisa ete bolingo oyo biso toza koloba eza bolingo ya monoko te me tozozala na bolingo mpe tokoyeba kolanda na biso kose soutenir eza boye te na yango merci otopesi eza kolandana na oyo ya biso Cédric Abangu oyo asalaki tosangana awa soki akokoluka koya tozala na ye elongo mpona koya kotalisa bolingo oyo ye aza nango na biso nyonso totelemi mpona koyamba oyo ya biso Cédric Abangu. Est-ce que nous pouvons commencer ces chants avec un cri de joie? C'est la quatrième fois que nous passons à... Le Dieu puissant, Jésus-Christ fidèle. Timaboko Bamba, Ami Waki Bainaye. Tobeta na maboko. Na lingina sentir que bozali. Manke balobi na lingina sentir bozali. Pardon. Nalingi na yo kaka maboko na bino. Fondation Vivre. Fondation Vivre. Tokei ou bien tokete. Tokei ou bien tokete. Merci beaucoup. Au moins ndenge na telemi boye. Nazana 3 personnes. Eza mutu moko alungwe vraiment na Ipen. Vraiment nan te na présenter bino mais a excusez nga parce que bomoni air ezalaki te to sala boy bongo te nazo senga na excuse na ye vraiment na lingi na pesa papa Cédric Maloba bolingi to pesa ye alors zelana tia moi pas liboso presse nyonso votre attention s'il vous plaît. Nazo poussa na awa nalobaki boye Fondation Congo tozala bolingo akozala na bilanga na ye moko akozala pe na hôpital na ye tolelaka pasi tolelaka misala soki lelo ye okabeli biso liputa okei lobi oyete. Est-ce que libumu ekolata liputa yokokango? Alors, je vous confirme ceci. Bokanganga bien. Boyebake à partir d'aujourd'hui, Fondation Azana capacité ya kosala bilanga ye moko. Tobeta na maboko pour l'assurance ya M. Cédric Kabangu. Vraiment, aza homme ya parole. Mutu oyo na koki kolobake nzamba sala ye na matière nyingi. Peut-être kozala ya poto. Alobaki vraiment basirenga na communication na nga nyonso ke papa savoir papa alors c'est pourquoi naza fier naï papa Cédric oliye okende kofanda na yebiso mo ya suka mona ngai za pona na libérer ba mama nalingi na yebisa yo boy omoni ba mama oyo bafandi bamonaka bien te omoni ba mama wana bafandi ba misusu bazana beki ba misusu bazana beki te ba mama oyo bafandi na ba papa oyo baza batu oyo à chaque fois batu bayaka pona kokosa bango pona liputa na ba 5000 francs. Aujourd'hui ngai Jackson lokola président na bango
na baluki natali yo avec bolingo nyonso mobimba Jassim ko soutenir yo na élection na yo Jassim ndenge bato balobi tu risques à perdre tout parce que baza lukuta na jimi lukuta na yo pona nazwa ba mama nanga nazwa ba papa nanga oyo nga Jackson nasali 10 ans la lelo ata 100 francs ya muntu na yebi yango te nzamba azomona ngai Jassim ya kopolisa mayo nyonso oyo ekoya mais soki sonye kolatanga na fondation soki bakolobaki tolobaki nyinyi mais c'est Cédric na konjima na sacrifice njoto nanga nasala sacrifice na boti nanu te na bali nanu te kasi pone na resir ba mama oyo moko ateka na resir ba mama oyo ba papa oyo balunga kokosa bango na ba 5000 francs na ba bilamba natangisa ba mama nanga ke bozo bilamba ya batute natangisa ba mama bozo mbongo ya batute bokende réunion ya batute bazalaka na mubeko moko ke soki bamonyo réunion ok réunion mususu yeba ke lungwa na fondation parce que oza fidèle na fondation te alors toza na kati ya élection je profite nazo salelo campagne te le moment vient oyo yakosalela campagne alors na mita oyo nazo sengo na maya miso na nyokami na fondation oyo ndenge ozomona boye eza plus de 10 000 personnes make mule beti nazwi âme nanga nazwi nyonso nanga nasali nango oyo ozomona lelo chez vous sur 4 500 $, j'ai recevé 800 $, mais aujourd'hui je suis fier yakozala na yo je suis fier équipe na yo nyonso eza na nsima maya misu na ngai ekende pamba te bato balandaka Jésus batunaka Jésus biso tozolanda yo ebongo tokoprofite nini si comme M. Cédric fondation ezolanda yo biso tokozwa nini. Merci beaucoup. Maya misu nangeza na maya misu fondation mobile. Devant tout le monde, nazo peso liloba oyebisa batu nyonso. Merci. Boyo kezo salanga passe parce que nanyoka magana ba mama, nanyoka magana batu nyonso. Nazo pesa papa Cédric Maloba. Fondation Congo tozala bolingo vivre. Fondation Congo tozala bolingo viva. Na rosenga nanu to bete la président na biso Jackson Maboko makasi. Nazo kabino te to bete la président Jackson Maboko makasi ba mama. Président so itotelema liboso. Lelo toyelaki makambo misusu te lelo toyelaki dossier misusu te toyaki ne feti eza boye te toyaki sortie officielle ya fondation na biso Fondation Congo tozala na nini tozala na bolingo kasi avant na loba mwa liloba mukeo nayelaki bino balobaka à tout seigneur, tout honneur. Na rolinga nanu, na kumisa mingi tatoyo, oya telemi liboso na bino, oya za initiateur ya fondation oyo biso, bino na nga toza ba membre. Président na biso, président Jackson. Mingi na ebisaka yeso itokutani. Ata mokolo tozalaki mokolo suka tozalaki na réunion na ba mama ba oyo bazalaki ba meka kokanisa na lobaka eloko motuya o tori kopesa eza bolingo eloko eleki bolingo eza te Bible tangisa biso nzambe aza bolingo eza boye te
soki tolingi tokende liboso soki tolingi mboka na biso etombwama esengeli tozala na bolingo esengeli tozala na nini sikoyo biso tosangani awa na kombo ya fondation esengi na biso bana Kongo tozala na bolingo nde elingi koloba boye elingi koloba ke fondation ata moko te na bwaki na lancer défi fondation ata moko te na kati ya Kongo ekoki koleka biso po biso nde toza na solution oyo ya kotombola Kongo eza boye te solution yango babengi yango nini bolingo nde yango wana lelo mpo na sortie officielle oyoki ndenge président ayebisi bino fondation ebanda kala kasi na mayele na ye na bolingo na ye aza nango akendaka nango malembe nde boye biso mpe tolobi bolingo yango oyo ya fondation bolingo yango oyo ya papa Jackson ekoki kosuka kaka te na ba asbel bato batambusaka mboka baza bapoliticien soki tolingi Kongo ezala na bolingo il faut tozwa bolingo wana tomemango na kati ya politike il faut bolingo wana ekota na mitema ya bato bakambaka mboka nde yango biso na ekipe oyo nyonso bandeko na bino bana na bino oyo tosalaka politike tolobi biso mpe toya kokota na fondation tozwa mateya wana ya bolingo tosala nini tomemango bisika oyo tovandaka bisika oyo topesaka makanisi na biso mpona kokamba mboka nde lelo fondation Kongo tozala na bolingo botyango na mitu na bino ekomi fondation moko oyo ekoede na développement ya mboka à travers biso nyonso bamembre nango tosepelaka mingi na bainitiative oyo président Jackson azalaka nango alobi toboyi kokende kosenga toboyi mendicité il faut tosala nini tosala tomilukela biso moko na kati ya fondation ne yango wana parmi baprojet oyo ya fondation eza nango tomonaki eza na projet moko phare eza projet ya agriculture nde topesaki promesse na biso na kati ya fondation tolobi po tobanda na projet wana eloko ya liboso tokosala nini tokoluka mabele oyo fondation na biso oyo bamama na biso ya fondation bakobanda kosala bilanga na bango na mabele wana naboyaki nazala moto ya liboso ya koloba ngo napesaki maloba na président ye moko aannonce yango officiellement lokola tokolongwa awa bamama bobongama boyeba ke oyo ezalaki promesse lobi lelo ekomi réalité kasi annonce wana lokola tosali yango je crois la prochaine réunion président akolakisa bino bisika po natikelaki ye apona tomemaki bisika misatu tolobi tozoprésente yango na président lokola ye akambaka biso ye na équipe nyonso ya fondation tokovanda bakoloba par rapport ya projet agriculture oyo tozolinga kosala par rapport ya distance place bamama bazali site nini oyo ye akozwa ya liboso nanu oyo akopona tokoya koinforme bino me basite eza misatu totikeli bango nde bapona baya kopesa bino information wana nakosukisa na koloba boye président alobi awa makambo ya kosunga na bacarrière ya moko na moko atangaki biso baye tosalaka politike kasi kosunga wana eza kaka mpona bapoliticien te ndenge moko tosungi bamama oyo bazosala bilanga toza na bandeko na biso na fondation basalaka mosala ya menuiserie
tokobosa na bango te tokosunga bango toza na ba oyo basalaka justage bakosunga makaka na fondation ndenge moko biso ya politique tokosunga makaka na fondation kasi lokola campagne nano ebandi te moyen tolobela makambo wana sikoyo eza te mais président akosangisa biso lisusu tokoprofite bandeko bazwi occasion te ya koya mokolo oyo campagne ekobanda biso mpe tokoprofite toya topesa bino message ya campagne topesa bino message ya mokonzi ya mboka oyo alobaka ke mpo na ye terme oyo alingaka mingi eza amour eza bolingo nde yango biso tosalaka na fondation Congo tozala na bolingo mokolo wana tokopesa message wana malgré ba numéro ya campagne eza déjà mais nanu eza le moment te ya kopesa bokanga ke tokoya po tolobela makambo ya campagne po nsima ya campagne tokozala lisusu po tolobela basujet nyonso oyo totretaka na kati ya fondation. Je crois mpona lelo tokosuka wana butu esi ekoti tosali makasi to honore fondation na biso oyo biso toza bamembre lokola bino nyonso toye tosakana na bino tosepela na sortie officielle mpe tofete anniversaire na biso na kosukisa président napesi yo félicitation mingi elongo na équipe mobimba mpe na souhaité na fondation na biso ekende liboso tofete 20 ans tofete 30 ans 50 ans tozala kaka na fondation oyo bamama na biso bakoko na bango bakuta biso na fondation oyo tokoba totika bana bakoko bakoba ata mokolo tokozala te fondation etomola Congo. Merci beaucoup natiki bino tomonani mbala nsima. Merci tobeta nanu maboko avant bakita tokopesa madame Fifi avant tout bato bayaki pe pona kopesa joyeux anniversaire ya fondation nakoki kobenga est-ce que papa Jacques ozali papa Jacques akomata azala pe parmi bato yo na bengaki baya kopesa ye joyeux anniversaire vobe mboka na biso RD Congo bamama na pesi bino longonia na bapapa na biso na kati ya fondation Congo tozala bolingo likambo moko oyo ezali ya motuya na kati ya fondation ezali kaka bolingo kaka ndenge bopesaki bolingo wana banda na ebandeli na kosenga na bino banso na biso elongo nde totelemi na ngambo epai boye tokende ti na ti ndenge mama Jolie auti koloba awa yango wana mingi ya koloba ezali te ngonga esi epusani bamama esengeli pe bazonga biso pe tozonga moto na moto azali pe na mosika toyeba na kosimba na moko po fondation Congo tozala bolingo ekende ti liboso na tango tokopusana tokoyeba nini oyo tokosala parce que makambo kosala ezali ebele na pesi bino nyonso merci longonia na bino banso tobeta nanu maboko papa Cédric monsieur Ange aye na ville vraiment yaki pe mbela yango alobeki na soutenir bato oyo ya fondation Congo tozala bolingo nyonso tokoloba yango pona un jour eloko esalemi esalema lisusu te monsieur Ange maloba ya mboka. Merci. Fondation Congo tozala na bolingo mbote boko excuse ngai ba mama na ngai ba papa na ngai ba yaya na ngai pe baleki na ngai parce que tout d'abord naza na problème ya voix donc je ne sais pas crier pe kokomisa mongongo mosika mais néanmoins je disais tout à l'heure je ne sais pas crier pe kokomisa mongongo mosika mais néanmoins na micro ba pesi biso nous allons faire au moins le nécessaire pe bokoyoka biso Congo tozala na bolingo
nazalaka na estime makasi soki okoti na chambre nanga eza na photo ya une figure emblématique ezali Emery Patrice Lumumba alobaki boye un jour notre vision c'est d'écrire une histoire de gloire et de dignité pour le Congo. Histoire ya gloire et dignité ya Congo, on va écrire ça si et seulement si toza na bolingo, toza na bomoko. J'en profite sûr et certain, il y a qu'à saluer l'initiative et il y a président Jackson Mbala, c'est un jeune courageux, un jeune qu'il faut à sa place. Raison pour laquelle nazo attiré vraiment attention à ba maman, to lembate na ko soutenir yé, to lembate na ko soutenir ba eban son baza pembeni na yé. Et ben j'en profite pour la dernière fois que souhaiter anniversaire malamu na fondation Congo Tozala na Bolingo. La 10e année d'existence et sortie officielle. Merci ba maman fondation Congo Tozala Bolingo viva. R Belemi nazotika ba invité na ngai. Muke ba protocole botala ba mama ndenge bazali. Boyokinga nakosenga équipe nanga na papa Cédric toko kende parce que bozo kende musika avec ba papa Jacques bozo kende musika na tikabino biso to to continuer manifestation na biso. Merci beaucoup madame Fifi. Merci beaucoup. Le président Jackson Mbala, l'ingénieur Cédric Kabangou, Azoti Kamisopé pour la circonstance. Merci de votre présence. Merci beaucoup à l'ingénieur Cédric Kabangou. Merci à Jojo Kambanga. Merci à Maman Jolika. Seulement, tous à la Bolingo Banaya. Tout ça la preuve, il y a civisme, doit encourager des hommes les alamala pour nous. La mission, il y a circonstance, il y a les autres. Ceux qui basate, dans le groupe, il y a Maman Jolika. On peut pas la prestation, on a cadre et à fête, la mission. Tous continuer, soirée, groupe, il y a Maman Jolika, c'est la table de Béni. La mission et la circonstance, il y a les autres. Ceux qui basate, dans le groupe, il y a Maman Jolika. On peut pas la prestation, on a cadre et à fête, la mission. Tous continuer, soirée, groupe, il y a Maman Jolika, c'est la table de Béni. Il s'est remué pour rejoindre la mission, c'est la fête. Merci à tout le monde. Merci au président Jackson Mbala. Merci à toutes les mamans. Merci de votre présence. Merci la Birognoso, vos amis à Nabiso. C'était vraiment avec plaisir que nous vous avons reçus sur ce beau cadre à l'occasion du 10e anniversaire de la Fondation Congo Tozala na Bolingo. Tomoni Bolingo na Bino. Merci beaucoup au ici et pas à président Jackson Mbala. C'est vraiment important. Merci maman. Maman Bino Moutou Bomemaki Zemi, Bomemaki Mwana la Bino, Lelo Abimi Libanda. En tout cas, merci d'être venu. Le groupe Jolika Baza Awa pour la prestation. Na cadre et à fête Nabiso en attendant. En tout cas, cérémonie et comme il déjà na souka pour na baoyo ba moni que il faut bati kabiso, ce n'est pas mal, tout est déjà dit. Seulement comme ils a fait, voilà pourquoi Tozo continuer les sous na cadre et à fête il y a 10e anniversaire Nabiso. Tozo tika place na groupe ya maman Jolika. Fondation Congo Tozala na Boli. Attention. Fondation Congo Tozala na Boli. Fondation Congo Tozala na Boli. Ouais, maintenant on est là pour la soirée. Amusez la galerie. Ouais. Fils. Oh Seigneur. Joli, propose à tout le monde.
je te capanga, proposa tu kuna baba, c'est bon te faire Fatih Beton aux bien, je te capanga, Sandy Kapango, Joli Joseph aux bien, Bagabango la maloma, tu as proposa bakabona, je te capanga, Sandy Kapango, proposa tu kuna baba katabango, de la moleka, de la épée, proposa tu kuna baba katabango, numéro 20, Fatih Beton, numéro 7, je te capanga, numéro 8, Joli Joseph, numéro 7, je te capanga. Kabambi wetu na Mongingo Azaki toko na wawawa Kabambi wetu na Mongingo Azaki toko na wawawa Shuka banya shuka basolo lokolo nya baso shuka banya shuka basela rodesa du shoko Kabambi wetu niko na chubu Niko na shubu, kabambi watu, 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 niko na shubu, Batata, batata, batata. Inanya ilambula maziwa.